na logo ta camarade na zema 3 mois. To m'appelle à niveau de vendre na mobile na su bolingo na ezate. Ya makasi nanu ke babiloko moko yo bimanga na nzoto mamona sana papa otala ngate. Mobile na ko boya nga pona bambuma ebimi. Na kina ndaka nganga. Babisinga muto obokelo malade. Ezaka muto azaki na kati ndako. Sasa muto na fina nga. Na zo muto moko te na fanisela ndako nga par sa zoba o. Elo moko ikamusengeza ki babwakele malade balobi ki faut trouver muto ya tana ndako sota okufa. Parce que muto ndenga tabita. Papa, kozana ki matenganga episa kinga. Abi muto obokelo malade. Yepa komo bimana mobile na. Singlinga let's singlinga mobile. Singlinga mobile na. Singlinga. Alobaki soka wangani. Na zwelo ko na simbisa ye. Moi matin na bimisa ko moi baki sona. Maman. Nana binas. Oui, oui. T'es master. Na pire respect mon master. Donc tu bengi ngawa. On a mon ba bêtise ba petit mi aller ba ça. Je sais pas. Tu zoa ta ya boyanga. Ça na robenga chérie petit. Aussi na bois qui so ba maman na ngwana ngakuna subi. Pour la malade ebimanga a mtabwaki lango ezaye tabita. Preuve ezali. Na kende pa nganga pesa ngeloko. Alobaki soka wanga na zeloko ngona fongola na simbisa ye. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les leçons moni mama zongi chenit. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na te. Soke sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Ne sois foutu on nous a regretté. Ah bon, tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani pedanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E monani na misute. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Je Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.
Shalom bandeko nyonso na biso na kati ya chaîne Chimso Télévision na émission ya Bravo Jésus nzamba lola pambola biso ebele. Je crois na la baraka à chaque fois moi mobimba ya mois de janvier ezali moi moko souhaiter bat ba meilleur vœu nzamba pambola bandeko nyonso parce que nzambe alingi a sélectionné biso parmi ba vivants na kati ya mois de janvier oyo. Je crois malgré que bat bako kendaka menkolo aza toujours kobatela biso. Merci encore une fois na notre président Chikimu Kadi, na toute équipe nyonso ya Bravo Jésus, merci. Na batu nyonso balandaka biso, ba nyonso pesa biso confiance, nzambe vraiment lola pambola biso. Meilleur V na équipe nyonso ya Bravo Jésus, meilleur V na DT Dinis Mosolo, meilleur V na Thomas Fabien, meilleur V na notre cordon Elias, meilleur V encore une fois, il y a des choses. Minomo bo répondre, il y a des choses. Minomo bo comprendre yamna loba, si bo lobi déjà. Meilleur vers encore une fois, la pasteur Gilles, ainsi, sans oublier encore une fois, la pasteur bienvenue Mukobe. En tout cas, meilleur vers à tout le monde au Ballon Arabiso. Merci. Nzambalola mon papa Mbolabiso, Boza tellement aimé belé. Sans oublier notre V Jojo Lukoji, ainsi que ingénieur Ben. Meilleur Venayo. Merci. Je crois, tout le monde a biso boye. Tobaki biso a to lembate pour na ko bat besoin de problème dans moi, c'est ngeli bazo solution. To lembate, to za na pour la musala Nzambe parce que nabaga chaque fois Bravo Jésus a une grande évangélisation oza ko évangéliser eza ko éduquer eza ko édifier pe eza pe ko kango na bato ebele. Merci encore une fois pe na ba partenaire so Salibanda o balinga kabiso meilleur vers encore une fois na Esther Ololo sans oublier na papa Eli Mukanda na mama Nasi Bitumbu meilleur vers na bino vraiment toi ndeko moko ya moi ça zali awa je crois zolanda biso bengaki vrai biso aibisaki biso que non ana ba problème zo lekela ye toki directement couper c'est mbote mbote maman Oui, mbote papa. Boni Bien. comment on a Rite Mundele. OK maman Rite Oui papa. to ko prier Oui papa. to sambeli nzambe makoki na nyonso to pesi merci to tiki mwana sala boko nalo tendre père to tiki déroulement émission na sala boko no nzambe yo no tambusa biso dans nom de Jésus-Christ par la foi je suis prié amen. Amen. OK Kombo kitoko Rite na pesa ko kombo Rite Maman Abisso. maman abino Mm. OK aza en vie. Oui, maman Zanvi. Maman a envie, hein? OK. Bon, maman arrête. Toujours cocasse. Oui papa. Et le pene na elle ana ba problème ebele. Ba problème ebele le so na kota na mozindo na wa selon makam na kuta na ngo. Oh non na elle na camarade na to kola na tabita. Kamana ngala ka ko lela nga za zemi. Asengi sun pa bomba bengane na zema 3 mois. Papa natali paso to zaki ngane na bomwana. Na yamba na kata ndaku na to vanda na ndaku. To liaka to melaka. Ne ko tala na bise de to liaka to melanga pe na mwasi. Se lo nga pe na koma boy e po na makambo na kutana na vi. Foko mandumba. Foko mabe ko linga muninga na ngamo to koma ka balele. Kamana nganzi maki. Toujours pena tanto vandaka papa yako bota na supporter. Na mona ke mobali na ngana zala ne ya lele na ndako. Na degré to zala kine na bolingo azala subonte. Na zala bonte ko comprendre ke ba mikusa mona nzoto so lingo so ko lo sentir ba pembele ba séance. Na bite fona tambolo ko ape ba vie na koma na ngona e ba na ngali su nzambe te. Na mona nganga nda zala ki nzambe nzoka na mikosi. Ndenge na kina mitali babike muto abokelo malade ezaka muto yo yamba na kati ya ndako muto banda kenda alaka ngata kosaka abima kenda na mwana abenga te ata na bengi telefone eleka te so lelo na kotisa mozindo lelo nga Rite yo linga baninga na mibeto ya kosala lelo vie kiteli o epo lelo na kutana na vina nga papa mobali na nga divergent te ko bota ni mwa moko wana na 4e biochimie mobali na nga pas vilanga nda kuvanda na mobali to kumbeli pena na ndaku na mwana yo kokisa 3 ans mobali yo kufanga le 5 décembre 2018 na kanga na mwasi oui Crispin na kanga mobali na nga na mwasi ko beta na beta mwasi mobali abetanga na misa mwasi amto parvenir singa mwasi oyo mto aboko lelanga mwana na mona nguka ke baje na kina bi pe prière te moyo otango liboso prière ezala te
na nsima nzela nazonga mobali na tanke aketika mwasi na nzela asala accident na remorke ye akota na sa motuka mpo azalaki mota oui nazala na petit sere na nga na ndako petit sere na nga akenda kolalaka kota mobali na ngai mpo azwaka mwa fiance ne mpe kuna na 8 heures nango nakuti mpa sere na nga kota ovandela na matadi kibaya kota nde ofutela ayisinga ya riti kolela te nga bino lela te nini o nde aboya Crispin asali accident akoti na se ya remorke mbe nde tomoneli obika te akufi sur place papa na otala na mwa moke ezalaki le 5 décembre 2018 kote eloko nyonso elongolanga peti yolinga mibali mpo namona apasi oyo asalanga mibali nyonso baosala ngai yango na gira na vi na ngai mpo nasalaka kilezibe nazala baninga na ngai basi nasala mpe na kindumba ebokola vi na ngai mpo na tata te natikalaka na mama na ngai koteka nguba chere ya pasi famille eza te lupango ya te vi ya ofutela na nde nalo nakotisa mozindo na vi na ngai me naye kolokota moninga na ngai natali pasi pasaki kamaradi na loti moninga na te na ndako losongango ti na osufri bwe ya mpona tabita yo na ye mpa na bino oyo na nozwa liboso yesu nzambe aza important te natiaki na via bonganga ye naye komitika liboso na bino bolukelanga soliso na moni nzambe aleki po bobengelanga mpe tabita tuna eza nini asalinga boye po nini babi soki nakutani ete na okufa papa bolukelanga soliso pardon natamboli nzambe eza kaka moko ya likolo papa bolukelanga soliso na vi na ngai Ok, maman Rite. Ozona okimia et puis il se l'obéit d'abord et ça il se passe hein. Ça il se passe de comprendre que bagno soit ça ka kindumba ils a pas volonté na bangote ya ba choc que ça là. Même taro de sauveur mais il soit de sauveur mototé. Oui papa. Hein, nabi qui a passe. Nabi a passe. Vraiment il se l'obéit ya passe. Mais eloko moko nali quand même pas autour na yo pour tout les parce que dans un temps autour noté parce que choc ça déjà dans mon thème lorsque on a choc na ko autour na ba question té au bengi camarade en tisco numéro ni le katé et le katé papa et bon sko yo na habité bon non ça moyen autant à kombo wana limbisanga so yo benga mobali mais limbisanga blanga na ko autant à kombo na té muto bo vivana moi na moi so bo vivana on est bongo ozwaki ta ko fana neto tout na été pour le kambo na tuna yeso na tuni kaka botolanga mukampo tune Sabrina tala Sabrina botolanga mukampo na papa ata ko futela yesu ndaka lisu ko futela nga ndaku te yo pela na moni na suki na liboso na bino na liboso na bino bolukelanga solution botanga na mabonde libututu noto eza palanga eza dasibi ututu elongwa papa. Ok, merci beaucoup. Merci Bande Obalandi. Tolandi notre sœur Rite. Je crois moi retourner ma question exacte. Vous qui allez solo et là on est pour ça qui est Abima Libanda parce que akangaki mobali nae na mwasi na kati ya ndako abandi ko beta mwasi mobali pe abeti mbala abike ye mutaboko le mwana wana te mwasi yo akangi na kati ya ndako mutaboko le mwana na kanda yende ko mwasi akendaki nde mobali wana azui mwana et azui mwasi bazali nae bakei bakotika ile matadi kibala accident mobali asani akufi donc choc etika na yaya ata d'abord mobali akanga na mwasi et puis mbala kufi yango ni maka sala vie na ya nini ya kilesibienne anima te ke nzamba zali mais kaka camarade oyo ayokela ke mameme na kati ndako to benga musinzo ya basi na mte soto loba onini tala misala ya satana ya salite yango aye to benga ndeko na ye ya oyo azwa kisoki nani comment nani Dorcas so tabita yo abeti musinzo. Et puis malade nango mutazali au loter nango ezai tabita ton sport publicité et puis na simatozo. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages partout? Il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le +243 82
01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bisso Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bisso Wendy, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpona baorphelin na yango orphelina Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo Ok, merci Bande Balandi. Toto dans le sport publicitaire. Quand tu le qui que Bande Kwebele, na mekili a poto bogole laka, oh non, ba famille Zali, Toto ça ba provision. Otini mbongo boye, basoma basaki, basomi ba demi, basomi basakombi aloso, basomi basakombi ba sucre, ba verre à sucre, ba kosi to sombaki. Mais chez Bisso Wenze, bon c'est so confiance. So a besoin de 2 sacs, 4 sacs, au comment na Bisso moko to somba, mais ça so confiance pour na chez Bisso Wenze, osera jamais déci. Donc voilà notre obé tango c'était, ba numéro ezali wana, obenga et puis so a besoin loko, ba ko pesa au tarif abiloko za na besoin, otini mbongo na yo chez Bisso, akia sombi, atia na mutuka, ti na destination place où on a besoin, batikeli bango, yango. Et puis encore une fois, bro, pour na orphelinat na Bisso, ya Bravo Jésus, aux na Viaza 27A, bandeko va les kaka kope ça $10, $20, 50, 60, kope ça parce qu'il faut déjà ban payer, il faut que ça ya minerval. Et puis ko fout ta place au Bravo Jésus qu'elles allaient orphelinat pour ba ko pon déjà, bino boyi ba ko pon ndengeza. Bisso africain ndenge mususu. Bo aider biso parce que musala nzambe ezosenga lisungi et uta départ et d'autres nzambe la ozanga te ko pambola yo maman olubio mane ko benga tabito ozwa ete Oui. OK nzambe asala biso grâce to bengi to zuye Bien sûr papa. oui azana réception Merci papa. et là on osenga na yo komono boyo lo malembe mais vrai na yo zana kati on y m'appelle et puis vrai nous en kati zanini oyo beta bat banini ya muto ayo ozokawa ba caméra bato ezali awa oza besoin de solution biso bato solution to a besoin kimia to a besoin makelele te so monique yo moko rendre justice pour na tabita to beka partir réception bazongisi so monique poto le na kimia nyoso
tokotisa Tabita. Oui, non c'est lolé na liboso na bino seke. Nyonso eza nde pa bino papa. Bato nyonso balobaka abone bayaka epa na biso. Bato tu balobaka abone. Mama mo ayaki awa, so nani ko ayaki apo baluka so nini. Mama na coach obio ngani na chemo anezemi. Ok, no ka fanda. Bato yo bakina kabo papa to c'est le côté. Mais après ça va msusu. Na sipio na bolinga Jésus. So on a besoin il y a kimia, on a besoin de solution. Tout qui est dans la kimia. OK? Merci. Beaucoup de sepso Tabita beaucoup de sepso directement dans Katia plateau. Parce que nous avons besoin quand même d'aider. Hein? Beaucoup de services rapidement, beaucoup de services classiques. Tout n'a épée parce que. Mais oh Riti, papa me tobenga na kana suki nde. Non maman. Riti, libosonga kana ko suki ah. Ekip neto keba. Riti otebi saka. Maman. Maman non. Keba. Riti otebi saka. Maman. Maman nanga. Ata yo moko. Mo paso no yoka. Tu es bino. Bon eloko ngana loko tiene zema trois nga boko. Maman, pardon. Papa. Pardon kasi. Limbisa na biso na laksa muto kanga soki. Pardon. Maman. Mais na yebisa ki très bien. Hein? Vous avez besoin de solution. Non, pardon. S'il vous plaît. Papa. S'il vous plaît. Nanga tante paka mo baba loko tu banga ba fula so. Yo loko tanga ti, yo loko tanga. Maman Riti. Yo laksinga nde ba vi mabe, laksinga nde kindumba. O loko tango sela ngani. Ozala bwe. O loko tango sela. Ngana bongisi yo. O bongisi ti to meto sela tam to so mbongo la ye pa mibali na ye. O bongisa ngana ni. Telo kontina to yo. Yo ba boko na sema trop nga boko liote. Yo ngana boko liote. Eloko tina te. Ozala msaba boko ya ngoko. Olo ba ke boye. Maman Riti. Entraîne-nous à olobi qu'on a besoin de solution. Vous avez un Yango papa. Parce que aux salles, on a besoin de moko nos solution. Tous ont besoin de solution. Papa. T'es la question. Bito bozwi nga solution. Parce que tant on ninga koti, boni ko fingana. On monte que pesinga même na sepeli na. Papa moni degré ya côté li. Non. Quel que soit, tant on tozo luka solution les kambo. La première chose d'abord il faut d'abord la patience. Nous avons besoin de Cambo, nous avons besoin de solution. Maman, je n'ai pas aimé la CP na acte. Et puis, nous savons bien que Boyo est ça, Oyo, côté expliqué, moi, ce que Boyo n'est pas bimi. Et ça, propreté. Quelque chose, il y a un problème. Bon, quand même, ma camarade. Il y a quand même un qui est. Parce qu'il y a goûté à la passe, parce qu'il y a un camarade. Ce que camarade, il y a un coup, il y a un peu comme un mouquet, soit deux fois, et l'autre, la moitié, soit des fois, il y a un côté, pas un côté. Hein? C'est comme si vous avez dit que 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 vous avez dit tu as besoin de piste et solution. Et pour être au lieu de que vous soignez après. Moi, Tabita. Vous avez besoin de tout oui, mais vous avez Calamité au côté de Suki. Mais papa, on a enfant de sika mona maman so. Pas de problème. Biso, il faut pas kanga. Moni nengo kanga suki, il faut les candidats qui bat mona nengo kanga suki. Nengo kanga suki nema mune so sama les candidats qui sont en émission. Biso to ça biso émission. Mais mouton calamité tazoya au kanga suki. Zala na patience. Zala kimia. Zala kimia. Non, ko kango te po. Yo mo moni déjà comme des années c'est ma menace et puis on est ba kanga suki te après. Te biso kanga suki. Biso batala nyoso ba to ça maga en direct. Mouton kanga suki azoya na calamité. Maman. Pardonne. Yazanani. Aza camarade. Aza camarade. Vous avez escamé aussi quoi? Té. Pourquoi? Té to zara na esika mo mais na tamo boeton déjà na mon santé déjà ça va na loin na. Loin na yo. Bon pourquoi sur les obingo ma téléphone té?
Non, nga c'est la souci mais na téléphone yo bengela nga na mbate. Yo bobinga ya mbate. Ah, perdre disait ba téléphone. Abenga numéro na suki na 85 ayamba nga te. Ato bengi et sonner o ba ke numéro ba na liste noire. O cheka mama. Non, nga na minicho blue na nyose comme sika o ba sim na chanza o nim. Donc et loko mo akala na za na ngote donc na s'attendait écouter que na comme na rit ah. So nga na zo siko na benga suki numéro wana na sala ngo soute papa. So na sala ngo. Non, ils ont le droit de téléphone, ballon la sim mais vous saute ba bois quand même. Mais ils ont sonné. Nga yo na benga. Bon, là je ne sais pas mais pour nga vraiment na za sosu na nini wana te. Tenga na question na benga. Mais papa, après tout, non, comprend. Peut-être mouton, bengelengana kangasuki, et comme maramusu, bah sans sévère, non, comprend tes amis. Oui, bon. Je crois que mouton, ils ont contenu quand même, t'es pour au kangasuki, mais. Pour moi, ils allaient, na lingi, maman. En attendant, mouton, à Yakapo, à Zoamba, pour kangasuki, yo, sobi mana, parce qu'il y a besoin de sa promotion, ensemble, ça, na, quand même, bon, camarade. Des balo bagake. Et moi, c'est ce pas ni ba réparer ngote mais ba tu faut qu'il faut ba réparer. Ils a problème té. Ba vie na bino na bino etalinga té. Problème o eli biso awa, yebisa biso makambo yo fundi awa. Peut-être ko sile makambo. Papa, na vie na nga. So ekobo na sala. Po na sala kindumba. Na sala ngo pe na kosa makambo na kutana. Na ko linga baninga na ngami basi. À part ça na ebe ekobo na sala souté pa nzambe. Na lokota camarade na zema 3 mois. Papa to vanda ayo bota. Mona yetali ke yo bota nga pe na muninga mwasi. Tabita poto za bien fo sa kopinga salaka. Na kata ndaku nanga. Tabita ngana to komebe ki cheli ngana ye to linga pe baninga basi. Ni bali na biso. Papa na tamo ko boy pou. Dito la ke tabito ko tabita akoma aso so ramta lingo so sote. Tabita longa na ndaku nanga signala nga takenda. To mapela niveau to fanda na mobile nanga subolingo nanga ezate. Tu ya makasi nanu ke babiloko moko yo bimanga na nzoto mamona sana papa otala nga te. Se na ebenze mbe mso ngezate. Mobile nanga ko boya nga pona bambuma ebimi. Mobile nanga bana batmusu ba konza su mobile ndeni loba bien. Mobile nanga elesi bien. Ya lele. OK, nga lingi nga siko nelo na lingi yango wana. Mobile nanga elesi bien. Donc moi si o alingi yo moi si o pa lingi yo pe yimta boko la nga futela nga nda. OK. Le condition tabita kei. Ndino zala ke zala super subongo te na mobile nanga na lele na ngai. Bambume ko sala nga take biso basto sangana na biso basi bongo bongo. Telimbisa pa mama o dignitaire pardon. Bilonga na matoyi yo sa mabe. Lobaka lobla atoleka. Ndeto za bongo basi. Bambuma la kesalinga misanga ba mai. Mobile passport ko za na ngate mobile nga ko kima. Na kuma ni fona be nga tabita na betele ke papa onde na kom tabita yamba ngate. Atali mona na liste no. Na tena tali mo pe na be pete ke OK puya boye baboya boye. Na kina ndaka nganga. Ba bisinga muto abokele o malade. Ezaka muto azaki na katanda ku. Ndenga tabita. Na lo bana na yo te na ye ko tika décision nga abazu nga so sana lo yo to lo balanda yo to landa yo lu felu. Yo. Papa. Le na moni bongo na ke balanda sanga mo. Na fina nga. Na zo mutu moko te na fanisela ndako nga par sa zoba o. Non ko benga bon te wana ndino. Merci ba pesa na mboa. Lo bango papa. Merci ba pesa na mboa. Non pardon vraiment. Non ko benga ezo baté pardon. Tant yo ke panganga alobi ke moto yo abwakelo malade ya moto ya mena katanda ko. Selon yo oyebi ke na katanda ko moto ya mbaka ke sana ni ezata bita na fana mutu musuti. Fana mutu musuti. Yango benga ga nga ya mbate yango lokola babino ke so trouver été au sani ni okufa. Yango epa na biso tout le kilo solution. C'est yango. Papa. Ayamba yo to yamba tete. Ayamba ngai. Tofanda na ye kanda lobelo mo akoseza te mais elo mo eka musengeza ki babwakele malade balobi ki faut trouver muto ya tana ndako sota okufa parce que muto ondenga tabita kasi ya biselo yimta mbaka na katsanda ote mama na ngai pona yuko samunga bongo papa na obwakele malade par rapport à ni ya zandumba nga zandumba donc na mweke musana nga mo na message na zui maîtrise na zui ndako na nga na mwana nga pona mwe jamais na ko bana na sima mutu tanke nga mo na mo se débrouiller bandinga nanga na obwakele malade par rapport siko yo bwakele donc yo no zongi bateke yo bwakele malade na bwakele malade te na za innocent makambo wana do yebi ngo te na yebi ngo pete na za surprise ndalo bana ke o balobi ki faut trouver mutu oye abomba ki na ndako po abika ko la sike ngande mutu obwakele malade
kasi ngai na lobi te mutolobi ngai en tout cas monoko na yo mutolobi ngai na lobi yo mutolobi ba bloko na ngai ba tolobi te oya lobi ki avant ye abika faut trouver muto atsaki na nda parce nda trouver nga boy nga na obiki nani mais yo quand même on reconnaître yo mutobwa kele parce que na boy kele maladie te na bimaka maladie na boy kele maladie papa moi tabita papa oyebi ke tokoti na année ya sika et puis muto afai no awa d'abord za mosala nzambe biso ama mosuka awa biso osala makambo mosuka ka awa ka lokwa ba aventure ntango ozowangana biso keba biso ya bato bawangana bakenda bazonga basenga bapardon awa o reconnaître yango te nayebi yango te papa oyebi yango te nayebi yango te ok bon mama ya bi ayebi yango te sikoyo nayebi te tokosala nini na likambo oyo ya bi ayebi yango te bon lokwa bi ayebi yango te nga na opréféré lokwa yokanga suki bo bengela biso cliente na ye oyo okanga suki mama zela mwa moke en attendant bazela toluka moyen moko opesa mwa transport ya bi ayebi te moto okoretenir yo nini yo mo oyebi na yebi bandeko je crois ndeko mwasi abi ayebi makambo wana te ya yebi nango te mais ya lobi ke ka moto ayama na kati po ya lobi ke moto ayama na kati ndako ezaka yo ana moto so ayama na kati ndako te sikoyo nayebi makambo wana te ata mokoma papa natikala mpe oboki ya maladi te vi nanga mobali nayebi d'avance aza na moninga na boki maladi point et bon pourquoi tant yo longo na ndako abengo yo moya ba téléphone te nasalela suba simi wana te donc depuis nakenda eza ta famille batikala omonda yo moninga ya mio na kati ndako tango yo zwi ndako papa excuse magina na maboko na bino na ene eloko o bapesaki ngai eza ndinga mabe te ya wangani bonzimi nga te tabita non mama pardon te papa esa mabe te yokanga ya wangani tonzimi te mais moto oyoka biso eza nzambe likolo nga na ene eloko na osimbisa ye soki eza ye mta wana biso wana makambo na biso biso bablo yo kosimbisa te biso osimbisaka bible na prière pardon oyo osimbisa moto akomi liboma oyo osalela biso oyo ozongela biso apamba oyo presque ye asimbaki nini wana pena en tout cas biso en tout cas biloko wana pena ekosimba te lokola ye alobi ke eza ye te bon yo fanda wana moto angaka nge suki akota za na kimia mama papa koza na kimia te nganga yebisaki nga abi moto abokelo malade yeba komobima na mobali nao mais komona donc tabita sengla la tesa sengla mobali na ngai riti sengla la tesa sengla mobali sengla mobali na ngai sengla mobali na ngai yo sengla mabe si boleka malade lesbienne mama bimana mibali to le mana ba yo bimana lesbienne mama na ngai mama tabita fana no kasi te fana pardon mama tabita mama tabita Tete fana na pardon. Merci beaucoup fanda kasi. Toyeki. Mama, so dans la raison pour bailo te fanda kasi. Fanda pardon. Pardon pardon mama. Merci beaucoup. Mama fanda. Ok, d'accord. Merci, maman. nga famille na so me lesbienne ba benga nga famille elo atini to ba na lesbienne ba me ma église ba atina tendumba mwazi teli de ba zama ta so kene du bela ba salela oui puis mon bas OK bon merci masque de veste pas lesbienne merci beaucoup ça kuna nda kuna bima kendo sa ngani bo maman bon amoni je crois que aussi c'est biso awa c'est la bina lando non non OK merci beaucoup maman pardon maman pardon maman pardon OK merci nayoki bozo finga na je crois namoni elo mo père raison a balunga ezate nga na préféré que avant to bima quand même au mona ta moto ngo kangi suki pardon oui musala na on a respecté musala na OK beaucoup de ngai mutanga kangi suki
Beaucoup de langues m'tanga ngesu. Pardon. Pardon vraiment. Pardon. Beaucoup de ça ngai rapidement. Beaucoup de ça rapidement. Beaucoup de ça non mbangu. Parce que l'État passe aussi, hein. Parce que il y a commis des problèmes. Et puis, comment il y a un plateau, il y a un loco sur un ticket, maman. Oh, ça, hein? Maman. Papa, alors, qui sont wangani. Na je loko na simbi sa ye. Na okange panga. Na simbi sa ye. So moi maintenant bimisa ko moi ba ki so na. Non, maman, eza nini awa? Moi ça kisi boyo kanga lesbien panga boso si mobali. Ozande. Oh. Beaucoup de ça rapidement. Beaucoup de ça parce que Mamu kuna kanga mninga na muso sanga super kena kanga mwa mbani. beaucoup de ça rapidement pour mon amutango kanga su. Beaucoup de ça. Bonsoir. Boni maman. Vous allez bien? Maman diparation weneli. Maman tene nini? Tanga na maman tinga na jo. Bon, OK. Comment on est Comment na jo pop? Bon, na kokato msa jo ana pop, na cheka pop. Yo sania. Maman, zona en place ofanda. Limbi sapo na benga maman pardon. Ya munoko. Pop. Rose en place ofanda. Te na ofanda pe na mo bo bengi nga na comprendre te na ko ti place oyo ba caméra ba nyunyu na comprendre te. Kasi na lingi sko yo ba likambo ba bengeli yo. Quand même moi bibilongi non. Fana non. Pop. Comment on a pop? Oui, comment on a dit au pop? Te ngai sko wana obiana liboso na okokate ka suka nena okoka pop nena okoka. Wa liboso na okokate. Ah, ko benga pe bon ça na ngelo te. Yo ko singa ke no. Oketa suki mama na bino osani. Non, babenga na kanga suki, babenga na kanga suki. Bon suki on a plateau, ba caméra, ba ni na comprendre te. Yani. Père juste maintenant on comprendre te. Bon, bon, kaka komo no ningo loba wana, ka ya ngwana oloba. Bande komi ya basi mi balo kame mo ibango. Oui na ibango ba momi na nga ba mbali. Yo lo beni. Yo lo beni. Yo lo ba ki dini. Mwana la butu. Na ke linga lele. So yo wanzi mi kwa. Na puta na d'abord, vous avez respecté. Oui, oui. T'es master. Na pire respect mon master. Donc tu bengi ngawa. On a mon ba bêtise pa petit mi aller ba au salle. Bon, eza pena bongote. Problème nga eza ki clair. Ngai nazali interprète ya mutu te. Je crois so mon gambo il qui c'est que ça la mutu moko ya kina likambo. Na préféré o kombo lobi wana na préféré aux ata place ka sofana avec beaucoup de respect. Ok, merci beaucoup. Bon, toke de gauche à droite, maman oui, toke de gauche à droite était. Yo mutu, oya ki na problème. Quand même ya wangana ki mais quand même vérité s'éclater. Yeba nike bona. Lobali kam oyelango. Oui. Je sais pas. Tu dois tailler au boyang. Ça na robenga chéri petit. Aussi na bois qui so ba maman na ngwana ngakuna su. Oui. Binga na kombo. Oui, pop. Tu dois tailler au boyang. Hein? Yo boyang la batoto ça non. Pour la maladie bimanga ah, on t'a bois qui la ngo ezaye. Tabita. Quoi? Oui. Na tambole za Tabita. Tabita. T'es fait mambo ba. Non, bébé, faut y ba épreuve venez ça ni. Vous êtes Rainde na bois qui T'es Diana, c'est là. Ocho lo ba ke no maladi nga na boy la wana. Tabita mtabwa ki la. Mtabwa ki za Tabita. Épreuve za nini ke ngande. Épreuve ezali. Na kende pa nga pesa ngeloko. Ah. Aloba ki soka wanga na so eloko ngona fongola na simbisa e. So antimita ataka na simbisa e eloko. C'est là. Donc tinga na boyo ba solo zo bimsa wana. Awa bilo wana esali yo. Cause nango eza yi. Tu peux pas parler dans des nini pour ngape na on dit maté jusqu'à maintenant.
nana épreuve so nazwi eloko bapesi nga mpa nganga nasimbi non mama nga nasimba eloko nganga te na famille Eh, biso maman, bakota maman, ndanga ah, nga soki ondima napemba Oh, non, non. Hey, biso awa biloko wana ezalaka te. Bosango libanda. D'abord, enga na pas. Bosamba na kijo yo na leki pasi na ko na. eza problème te beto aba master Pas de na problème. pire sena lo baboye lokola yo okende pa nganga soi-disant apesi eloko yo oza mposanga na zone esi na boya yo oui trop wana bajo mosusu wana nde ozwi sort donc luki moyen ya koluka stratégie mpo nga na zone oyo peti okosi naka na ye ondima te na ondima ondimi te so ondimi te yebisa tabita asimba eloko nakosimba eloko lakisaki akosa mambo nayeba esika kote so atienga piège mpo nga nakoma obima nayo aelimine nga oyeba ndeni baje koma ebele naosimba eloko wana te bino bobeminga mposi esanga baventure na omona to ndeni donc ana tiki mame na nga aye bafere na nga mpona yamona buzobo bino bosala ta peti bosakaka na nga te oyebi nga bien yo binisa eloko na simbisa Non, non, eh. Maman. le roi bango ne babengi biso toyoka tata nanga aza motegisa molimo mama nanga tosema osimisa bilo yotenda kwanga pwani wa mwasa bakisi mwasa banganga leo osimisa elo nganga ongo domine nga po otika okoka te popoto nanga mobali nanga Dès là, non. Pardon, merci beaucoup. Maman, je crois biso tokende na 4 chemins te. Bino inde 3 bino nyonso bozali bato fulu ka délivrance na vie na bino. Bino nyonso misa. délivrance aninga nonzo ana John Fadjo. Pas de problème. Mais tant mais yeba kan faire réaliser là yo. Pas de so. Ah, ils ont été pertinents. Merci beaucoup. Madame. Mais oyo ko ba aventure donc abo benginga oya loba oya timisa tala père ngaji bo sa no oya bino mbale te oke bongo te fomo oke bongo te oke na ndeni Maman, panda. Parce que oyo sali wana yebaki mama nganga pesaka po ete sa musala donc yo tambo na ngo bongo keba ki risque pesa yo pesa osali ndekolo mabe ko bowela ka mobali en tout cas osali pas un prophète to benga ka mobali bo sko to sali osa de pas un prophète olobi hein Maman. Exemple là Tokoti 2025. Nzamba salaka mwasi na mobali. Nzamba salaka basi basi na jardin d'Éden. Tozonga na vraiment na éternité. Na au commencement. Dieu n'a jamais fait de femme na kata jardin d'Éden. Dieu Nzambe, Genèse chapitre 2 verset 26. Dieu a créé l'homme et la femme. Comment vous êtes en train de faire des choses sodomie? Vous êtes encore de trop jeunes. Yo non, on te voit comme ça kitoko. Yo pe comme on vous kitoko. C'est ça vous fani kimia mibale bako yate. De yo ko simbela mutu kisi likolo ya lesbienne. Yo po ko boke na ye malade likolo ya lesbienne. Bon mon normal. Hein? Oh ma wecha bakano il y a des choses. N'a ce qu'on a vu il y a des choses te mais oh si qu'on a bengo maintenant il y a vraiment des kindoki. Pe yo yo ko luka solution. Pour cette solution, moi, prophète Eric, n'a accepté dans une solution. Eh, maman, makambo ya lobi, ya yena sogini kisi, ngana zo Bible, ngana na parole nzambe, oza lumière.
Pour qui c'est abonganga? Mais biso mais oya le kinganga. Et à Jésus Christ. Yo lobby, makamo lobby yo bien moté. Pose maman là de yo bien moté. Bon maman mobali, obali que non tombola mungongo lobby yo te nga lesbienne te nga so ye. Ah wa. Omoni maintenant? Donc on va soutenir. Maman. Oui, papa. Pesa le wanga nga pesa gyona. Pesa ngona. Maman Rit. Oui, papa. Como malamu. Kombo kitoko. Metande Satan nenga azo baby sa vie na yo. Tande Satan a détruit vie no pa ebi lobi no za les meilleurs. Ata yo moko. Satan a baby sa ma bongo sakate. Ezamta bongo sakazaka Yesu. Bangamulo se salami o ezali ke nzamba na besoin yo se repentir. Mobalo akufa wana véritable mobali Yesu Masi azali. Moi je croyais que bozo la soy mobali mais na moni mutanga kotia tara mutu abe ngana mista na ye ngai camarade na ye. Bino mbale senga boleka na délivrance pe boleka na repentance. To moni ka mobali mais to éviter super de fois sokola pe bino to éviter. Oui papa, ndeti nga bwena malade ona zana okebwete. Ok, boy, na malade, il faut que la solution malade, oh non, ok, boy, papa. Non, c'est là. C'est là, maman. Ok, merci beaucoup, maman. Toyebi, tu as la peau dans yo. Liboso, tu as mis Yesu Masi na vie na yo, et puis tu mets ta repentance, tu as la peau dans yo. Fana no maman. Fana no maman. Fana no maman. Tu as la ngo. Bane balandi, je crois que comme na souka notre émission, so bomoni loko na simbi solozo bimawa. Beaucoup supporter en côté. Tuzana Yesu wale kina nyoso et bandeko yo ba oleka na délivrance tika te Yesu Masi pa bola biso. Olingo nanga Yesu, olingo nanga Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajeune prière, bakutana na yo